na likambo pe etali paroisse Saint-Ouen na Paris, France, papa sepeli na likanisi oyo bino bozwi pe na mokanda bokomelaki ye arépondre bino ndenge bosengaki accompagnement pe bénédiction na ye accordé bino yango na nkoma na ye bien sûr. Donc tango mosusu pe balobaka le malheur est bon esika baza kofutela sale wana ezikaki moto kolukaluka nde bake kozwa sale pe bayokani na mokolo nango apropose bango ete azali koteka nde papa apesi nzela ndenge ezali na 29e recommandation ya lokuta kan chaque esika bandimi bazali to paroisse esengeli totonga temple to tribune moderne esengeli na biso kotonga ndako ya papa résidence ndako ya passer bureau ya lingomba centre d'accueil bekole badispensaire pe bongo na bongo me boko kotonga yango soki esika ezali te fo esika nano ezala etala papa abongisi na 105 ans ya lingomba nzela ebandi kofongwama na poto nzoka nde esengamaki banda bambula elekaki meme na 2016 ete baparoisse ya poto mpe bakwa kozwa bisika na bango basomba lelo efongwami me projet boza nango mpe ya lisanga papa aza nango d'accord mais ezali projet à long terme moto na moto na nazwa esika na ye soki baparoisse ezali misato mine bazali na ba paroisse na biso c'est-à-dire concession to terrain na biso moko propre ezali avantageux ndenge tozomona na Kinshasa, Congo central, Brazza wapi baparoisse eza ebele soki baza na culte d'ensemble baye na centre d'accueil baye kosambela wana donc likanisi boza nango ezali ya malamu mais ezali projet à long terme bato na bato nano bobunda po ete soki baparoisse eza mibale misato eza mpe développement ya lingomba eza mpe lokumu ya lingomba mais toutefois nkamba tobosana te ezali priorité de priorité tala maye tozalaki nango mpo na kopesa oyo tata mokonzi abula atindi biso ya monene toyebe